Kola la kola muka eza activité tozali bongo na en direct à Sentinelle TV. Émission surtout chaque lundi à vendredi dans 5h du matin, le lundi à vendredi. Et le lot nous avons à cœur n'a parlé sur faux prophète na adepte na bango lifelo ezozela bino faux prophète na adepte na bango bokozika na moto bosala ba complot bozosala bobima ba santu nde bozobima mais sort na bino eza déjà scellé pour bokozika na moto lango lokola bomeseni tobandaka kolamuka na biso na tongo na losambo to na loyembo mpona kopesa nzambe merci ndenge abateli biso. Nazali na Yesu, nga nazali na Yesu, naza na Yesu na motemo yanga, asimbaki elamba na ye, o Yesu abikisi ngai na pasi. Nazali na Yesu, nazali na Yesu, ngai nazali na Yesu, naza na Yesu na motemo yanga, nasimbaki elamba na ye, o Yesu abikisi ngai na pasi. Naza na Yesu, nazali na Yesu, nazali na Yesu, naza na Yesu na motemo yanga, nasimbaki elamba na ye, Yesu abikisi ngai na pasi. Yesu oza mobikisi, Yesu oza motomboli, Yesu oza monetoli, Yesu oza mozalisa likolo na nse. Banda yo kela moko te akokokela lokola yo. Komisama na yo, sanzolama na yo, netolama na yo. Yo lobi ete ba oyo nyonso bakutana na yo bomoi na bango echangea. Nkolo tikete ba oyo nyonso bazopesa bomoi na bango na maboko na yo, bomoi na bango echange yo kutana na bango. Ba oyo bazoleka na mbeli na monganga, ba oyo baza na hôpital, ba oyo baza na baboloko, loboko no mopali etelema. Ekende kobimisa ba oyo baza na boloko, surtout ba oyo bani ba refoule bango. Ekende kobimisa ba innocent baza na boloko, mingi baza na boloko ba innocent, surtout na Congo, pe à travers le monde. Ekende kobimisa ba oyo nyonso baza na hôpital, esika monganga lobi esili, esika monganga lobi asuki wana, yo nzambe banda bosala kati na yo zali Rafa docteur de docteur, banda na tete ayiwala na ba oyo nyonso baza na bambeto hôpital, loboko no mobali ekende kosala, loboko no Rafa docteur de docteur sala, oza nzambe mobateli, oza nzambe motomboli. Moko te aza lokola yo, moko te akokani na yo, moko te akokani na yo, Masia e moko te akokani na yo, nganga moko te akokani na nguya na yo, nzambe moko te aza lokola yo, o Yesu moko te akokani na Masia. Yesu e, Yesu yo ozali monene, Yesu nanga, Yesu yo zali monene, Yesu yo zali elonga, solo Yesu yo ozali mobateli. Yesu e, Yesu yo ozali monene, bobele yo, o Yesu bobele yo, solo bobele yo, o Yesu bobele yo, bobele yo, bobele yo Yahweh, 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 bobele yo. Tala mosusu te, Yesu e mosusu te, kolo mosusu te, Yesu mosusu te, mosusu te Yahweh, mosusu te Yahweh,
mosusu te yawe, 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 mosusu te yawe. Kombo eza na nguya na nse ezali kombo na Yesu Kristo de Nazareth, yende nzambe mobateli, yende motomboli, yende monetoli, yende mosanzoli, yende nzambe malamu, mozalisa likolo na nse, amikela ye moko, mobateli, motomboli, monetoli. Kolo topesi yo merci po olamusi biso susu na tongo na lelo, osali biso confiance, tozala na bomoi, kolala kolamuka ezali abitidi te, tonetoli yo, tosanzoli yo. Nzambe moko te aza lokola yo, nzambe moko te abatelaka lokola yo, nzambe moko te anetolaka lokola yo, nzambe moko te akokani na yo, kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo. Yo nde nzambe malamu, yo nde mobateli malamu, yo nde mosungi na kokamwa, yo nde motomboli, yo nde monetoli, kumisama na yo, netolama na yo. Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, Cèdre de Liban, le soleil levant, l'aman caché, omniscient, omniprésent, mokeli na bakeli, mobateli na babateli, likolo na yo azali te, simano pe akozalaka te, wuta yo kela moko te akoki kokela, mokeli na bakeli ezali yo. Kombo oyo ebikisaka, kombo oyo enetolaka, kombo ya Yesu Masia, kombo ya Yesu le Nazarien, kumisama na yo, netolama na yo. Kumima, kumama, 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 netola, 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 sanzola, 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 nakokumisa yo, nakosanzolaka yo, tango nyonso na libota na ngai, ngai nalingise yo, nakoyembela yo, nakosanzolaka yo, ata makambo ezotambola bien te, ngai nakumisi Yesu. Bien-aimé, ata makambo ezotambola ndenge okanaki te, kumisaka Yesu, sanzolaka ye, netolaka ye, kumisaka ye po aza nzambe malamu. Nzambe aza mobateli, motomboli, monetoli, azali nde nzambe na nguya, ye nde nzambe malamu, ye nde mobateli malamu, ye pe azali mosungi na kokamwa. Alors na tongo na lelo toki okumisa nzambe, nzambe atie biso à cœur to parler sur faux prophètes, faux pasteurs, faux apôtres, faux évangélistes, faux docteurs, na faux pasteurs. Bazo opérer bango monte, bazo opérer na adepte na bango. Bato baza lolenge lokola bango. Bao bazo soutenir buzoba na bondoki na bango. Bae bango ke moto na lifelo ezozela bango bakozika so babongwani te. Alors ma te alelo na s'adresser beaucoup plus na pasteur, diacre, ancien, bato nyonso tu poni nzela kosalela nzambe mais o bazo travailler na aventure oyo babongwani te mais bamikombisi groupe ya aventurier na kati église bakosaka bato basoutenaka buzoba bamemaka groupe ya bato na kati ya désordre na kati ya mabunga bozosala malamu bozozwa bagrade bato bazopambola bino bazopesa bino bambongo bozozwa bambongo tu etu mais boyebake bozobongisa nzoto na bino na moto bokozika na moto na lifelo parce que bozali bande ya bacriminel bozali ndenge moko na bakulu kangala bozali ndenge moko na bassassin babalado bashege bao basimi minduki basimi bambeli po badétruire bavioler baboma bozali ndenge moko na Kabila na groupe na ye ya bato na ye oyo ya barwandais ya batuti baya na Congo bazoboma bazodétruire bozali ndenge moko na basatan na badiabulu banganga kisi ba oyo bamandona bazobomaka bato kolekisaka bato mais bino ce qui est trop grave pour bozu
Bible bosimbi, bozu kombo na Yesu bosimbi, mais bozo sala aventure. Alors, bana nzambe nyo surtout à Paris, numéro nanga déjà ezali 075 83 19 104. Sur le monde déjà 17h heure à Paris, benga naza déjà na Paris. Na rappelé que bana Paris numéro nanga il y a Paris bana déjà au salle à partir de 17h pour na kozala déjà na Paris. Alors lelo o tozolo bela sur banganga tout na batu tout bazalaka ko sala misala ya butu kotalisa batu misapi bango tout batonda na église. Ba mikomisa ba pasteur, ba prophète, ba apôtre, ba diacre, ba ancien, ba docteur, ba évangéliste, nyonso wana bit na bango ezaka moko ba séduire ba sali na nzambe, bana na nzambe po bango baboyi kokota lola, balingi pe bana na nzambe bakota lola te. Alors nkolo abenga yo po ozala sauvé, okota lola. Mutu nyonso tu oyo ayambi Yesu lokola mobikisi pe nzambe, litomba na ye ezali akota lola, litomba na ezali azala sauvé. Soki orate lola okozika moto, soki orate kokota lola tango za na bomoi okozika moto. Satan pe atinda basali na ye baya ko distraire bato na église, bakota na église base déguiser lokola basali na nzambe me bato na lokuta. Ba église mingi lelo ezali centre ya préparation ya kotindika bato na lifelo. Ba église ebele lelo bozo kende nzoka ezali ba centre ya ko préparer bato kotindika na lifelo. Or église ya solo ezali centre ya ko préparer bato kotindika bango na lola. Mais lelo oyo bato ebele bazo kende na ba centre kotindika na lola. Oyeba ndenge nini ke église wana ezali centre ya Satan na zotinda bato na lola, ba parle kasi baptême te, bando kota wana ti lelo batika otuna bino baptême te, ba betaka pe lisolo baptême te, ba lingi pe kolobela baptême te. Ba parlera jamais sur la repentance. Ba parlera jamais sur la repentance. Kuna ezaka miracle, kuna ezali dîme, kuna ezali pesa mbongo, kuna ezali nzamba osala, kuna ezali nguya parole, kuna ezali mutu wana après nzambe zaye. Bendilis andenge wana balobelaka baptême te, bankourageaka bato pe bapesa dîme te. Soko ozoke ja na église baboyi kolobela baptême, baboyi kolobela dîme, ye bango déjà ezali centre ezo préparer bato na lifelo. Bango bazali ba spécialiste ya miracle. Bato wana bazali ba spécialiste ya miracle. Bato wana bazali ba spécialiste ya kosala ba miracle. Okomona mote soka telemi ate ayebi ko respecter RT. Prédication na ye soka za mokuse ezali 2 heures. Et na 2 heures wana akotoka kofinga. Akosala makambo nyonso tu oyo azosala onire yende nzambe. Okomona mutu aye abandi na ye kobeta masolo nenga tambolaki nenga liaki me azobeta jamais mate ya Bible. Makambo ya Bible etali ete ye soka telemi ye azali visi nzambe abandi koyebisa bino makambo nini nzambe asala na ye. Me atela ya bino te nene okena lola. Kosa batu, manipule batu. Batu bakoyeba ya yo ke ozali mutu na nzambe, bakokumisa yo, bakoyelo bambongo, bako respecte yo, mais okozika moto na lifelo. Bien aimé, awa nazo s'adresser na ba faux serviteurs de Dieu. Nani abenga yo, nani akomisa yo mosali na ye, nani aordona yo. Yesu azobisa ba yekoli na ye alobi bino nyonso bozali awa, c'est moi qui vous ai choisi. Yesu nde aponaki ba yekoli na ye. Eza na moyekoli moko te alanda Yesu na ndenge na ye. Yesu nde apona ba yekoli. Mais lelo oyo bato ebele bakoti na mosala nzambe, bakoma basali na nzambe, bakoma ba archibishop, ba archipape, bakoma ba vice nzambe, nzambe ayebi bango te basolola même pas. Mateya pe ayebi te. Onction ya nzambe ezali te. Doctrine ya nzambe ayebi te. Alors, batandengana ba lokola ba Dieu trif.
aleki ntango mingi na église mais akutana jamais na Yesu. Kosa bato okutana na Yesu, kosa bato okufa osekwa, kosa bato ke okendeki na lola to okendeki na lifelo. C'est vrai, eza na bato ebele nzambe amemi bango na lola alakisi bango lifelo bazali. Mutu wana soki ayebi so bongo azokosa te koyeba bizaleli na ye. Mutu so akotani na Yesu akomaka lokola Paul. Apôtre Paul akotani na Yesu alobi nyonso oyo nazali komona lokola intérêt ekomi lokola potopoto. Mutu so akotani na Yesu amibukani azali so akasa te. Azo sala susu na loyenge te. Molimo na nzambe mutu azomema ye. Mais so yoki mutu alobi akutana na Yesu molimo na ye ekufi, nzoto na ekufi te, molimo ezosala te, mais nzoto ezosala, azali charnel. Do yeba déjà ke batongo bango wana baza ba les premiers ya kosala ba témoignage. Akendeki na lola amonaki Yesu, amonaki lifelo, soko amonaki lifelo, ndenge nini yo ozotambola ozobanga nzambe te? Yo mutu uti omona lifelo, yo mutu okutani na nzambe. Ndenge nini yo olobi okutana na nzambe ozongi na sa mokili, tala ba rouge à lèvres, ozolata pantalon ekanga yo, tala ba mèche, tala manzaka milai. Soko mutu ndenge wana koloba okutana na Yesu. Mutu soka akutana na Yesu akomi kobanga, akobongisa elateli na ye, akobongisa koloba na ye, akobongisa mateya na ye, akosala nyonso le azotelema liboso na bino, atoka nzambe te, asala mosala nzambe malamu po ayebi te soki asali bien te moto ezozela ye. Mais comment yo lobi okufaki, okutani na Yesu, ozongi okomi bandi, okomi muyibi, okomi escroc, okomi mutu alokuta, ozolata sexy, okomi koyiba mbonga mabonza, okomi konyokola batu, okomi kopesa ba faux témoignage, yo mutu okutana na nzambe, okutana na nzambe te. Bato ebele bazokosa bato ba témoignage kaka po bangisa bino po na opesa ye attention, mais Bible elobi bokoyeba bango na misala na bango. Ngai bien aimé, so mutu ayebisi ngaki akutana na Yesu na obangela omote na okumisa ye. So mutu ayebisi ngaki akufaki asekwi na okangama na ye, mais na koyebisa ye alakisa nga misala na ye. Mutu akutana na Yesu so azwa na église akolinga ta mupende na etika libanda te. Mutu akutana na Yesu so azwa na église akolata sexité. Mutu akutana na Yesu so azwa na église makambo fond dim boko forcer ete. So aza mwana mwasi akotia kitambala ne na mutule akoti na église. Akolongola ba rouge à lèvres, akolongola ba raboté, ako se maquiller na ndenge normal, akozala extravagante te. Mutu akutana na Yesu akokoma impoli te. Mutu akutana na Yesu akozwa église lokola ndako tata nete to mama na ye. Mutu akutana na Yesu ako respecter baninga mususu. Mais comment yo zo okutana na Yesu oza impoli plus que impoli. Okutana na Yesu oza muyibi plus que babiyibi. Okutana na Yesu okomi escroc koleka escroc. Okutana na Yesu okomi lokuta koleka lokuta. Okutana na Yesu te. Alors tozo notanga mukana na nzambe awa na Jean 3:1 et sabiso tozo banda na 9e verset Jean 3:1-9 balobi. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Diotrephe, azali un pasteur, azali un archibishop, azali un vice-nzambe, azali un mokambi na église, akomisi église, ndako anoko na ye, ndako akoko na ye, ndako atata mwasi na ye, aboyi koyamba basali na nzambe. Alingi vérité te. Akomi kotia bato bakal, akomi ko bloquer bato nzela kokota lola. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en répandant contre nous des paroles mauvaises. Non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères, et ceux qui veulent le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Diotrephe, aboyi koyamba basali na nzambe, aboyi koyamba ba frère et église,
ceux qui frère mosusu alingi kosala yango azo empêcher bango mpe kobengana bato na église. Donc Diotrefe akomisi église ndako ya tata na ye, ndako ya ndoko na ye, akoyamba oyo alingi, akoboya koyamba oyo aza na obedience na ye te, oyo azoloba lokola ye te, oyo azokota na escroquerie na ye te, oyo azokosa lokola ye te, oza na place na église te akobengana yo. Bien-aimé, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. C'est clair. Naoki lo bangwa. Soki mutu ayebisi bino ki akufa ki asekwi. Mutu ayebisi bino ki nzambe akutanaki na ye. Nzambe amemaki ye na lola, alakisi ye lola, alakisi ye lifelo. Mais soki akiti na se, aye na bino bozo vivre, azo sala mabe. Aza mutu songi. Aza mutu akotoka bato. Aza mutu azo respecter bato te, aza mutu abangaka baninga te, aza mutu arespectaka baninga te, akutani na nzambe te. Ata aza na Bible, ata azo te azo mata likolo, ata azo te ya bato bazo kufa bazo la moska, akutani na nzambe te. Mutu akutani na nzambe asala kaka malamu. Mutu akutani na nzambe ase justifiaka te. Mutu akutani na nzambe alelaka te. Mutu akutani na nzambe azalaka toujours na esengo. Ata bazo tchola ye, ata bazo finga ye, ata basalele likopa, azalaka toujours nesem. Alors awa tozomona Diotrefe aboyi koyamba bato na église, aboyi ba frère bazo te ya sango malamu bateya, akomi kobengana bato na église. Et l'apôtre Paul azokoma l'apôtre Jean azokoma awa lobi ko imiter mabete ndeko na ngai. Bien-aimé, n'imitez pas le mal, mais le bien. Imitaka le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Mutu oyo aza nzambe asalaka malamu. Mais oyo azo sala mabe amonana no nzambe te. Sikozo kosa biso ke okufaki osekwaki pona nini. Parce que na munoko na yo kaka mabe. Comportement na yo mabe, makamuno nyonso tu mabe, elatelelo mabe. Tango yozo bakokutana na nzambe, batu nyonso ba pembeni ba okamo mutu akutana na nzambe. Tala ba rouge à lèvres, tala suki ya mindele ozotia na mutu comme si lokola koko chinoise. Siko yolo bokutana na nzambe. Okutana na nzambe oza bizaleli mabe oyibaka otongaka ozo empêcher batu bakutana na basali na nzambe. Kosala ba kabal, kosala ba mananga lukuta, okutana na nzambe place nini. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Dimitrouf. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Mais Dimitrif, azali pe moko ya ba frère, azala na église wana, ye azo yamba batu, ye azo aider batu, ye azo laksa batu bolingo. Bien aimé, Bible biso na Matthieu 24, na verset au mingi, Matthieu 24, ezoloba natangango Matthieu 24 na nango mingi. Matthieu 24 ezoloba car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire si possible même les élus. Je vous l'ai déjà prédit, si donc je vous dis, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans la chambre, ne le croyez pas. Jésus a clair. Alobiango dans Matthieu 24. Alobiango que il s'élèvera de faux prophètes, de faux apôtres, de faux pasteurs, de faux diacres. Bakoya pour séduire batna ba faux miracles. Na makamwa lokuta. Pour empêcher bato bakota na lola. Bien aimé, musala ya nzambe to compliqué en moté. Nzamba bengi biso to sauver bato. Ye moko nzamba a sauver biso, alingi biso pe to la sauver, to te ya samalamu po bato bakota lola. Nzamba bengi biso te po to sala groupe ya bandoki. Neti lelo na Manchester, na Londres, na Birmingham, na Liverpool, na Leeds, na Paris, na Bruxelles, Hollande, Allemagne, Canada, Espagne, Italie,
ozomona kindoki moko impossible. Na Italie même bayebisi nga eza na pasteur moko aza kuna na kopesa bino kombo na ye azobota na mwana oyo ye moko abota mwana na ye moko ya mwasi bandako moko na Italie. Bato babengi nga babi pasteur tala makambo ozoleka na Italie. Papa wana bala mwana ne moko aboti na pe bavanda na ndako mo batu tu bayebi na Italie bayebi. Tala inceste ya ndenge wana papa azwi mwana ya ye moko abali ese basi na mokili basili. So koti na Facebook omona basi ndenge batuli bazokanga ba photo ya ndenge na ndenge po baluka mibali ese pasteur oyo aza na Italie wana amona bana basi wana te po azwa mwana na ye oyo ye aboti akomse mwasi na ye. Nazo s'adresser na ba faux ba pasteur, ba faux ba apôtre, ba faux prophète, ba faux évangéliste, na ba faux docteur. Na groupe na bino ya ba clique na bino. Bato bazo supporter bino. Misala na bino ezolakisa ke boza na libanda bokota lifelo. Mais bokangi groupe ya bato notage bokosaka bango ke boya na Nzambe, bokosaka bango ke bakomona miracle, bokosaka bango ke bino bosolola na Nzambe. Et pourtant, vous avez bizaleli ya Satan. Nan bokutana na Nzambe te. Nangonga oyo, proverbe le azoya kaka pona koduka kosunga bato. Na tamboli bamboka ebele, na Afrique pe na poto, na ba église bazo be invité nga na wendo teaka, na moni makambo ebele. Est-ce que vous avez vu que mobali nyo surtout mwasi amfukaka ya okota lola te. Mobali nyo surtout oyo aza na autorité liboso na mwasi na ite okota lola te. Mais lelo mibali ya ndenge wana bazolinga bazala ba pasteur bino pe bozolanda bango. E bo yebi bien que basi na bango baza mitema mabe bisaleli mabe bamfukaka bango mais bino bozolanda bango. C'est-à-dire bato wana ba okota lola lifelo bango moko te bokota matulu kuna bango. Bien aimé, soko za na église omoni pasteur na yo azo se comporter lokola mopagano ozana biloko mibale osala eloko liboso okoti jeûne et prière à 3 jours oleli pona ye Nzambe a touché abongwama soko bondeli Nzambe a repéso réponse soka za Nzambe Nzambe oyebisa yo na retoucher soka za Nzambe te Nzambe oyebisa bima na groupe wana. Bato nsuba na problème o ngana umela ngana mesana awa ngana salabo bien aimé Bible est claire bima na milliers ya bato misala mabe ko discuter na bango te ko swala na bango te Bible lobi bima mbala mingi pe buno botumbola bolobela ba pasteur est-ce bobonde la rapona bango bobonde la rapé pona ba pasteur ezala ba pasteur msuba bandi malamu ba kosuka mabe ezala msuba bandi mabe ba kosuka malamu yango ni l'air ba ye websa Nzambe Nzamba lobi ivre na semence ezokola ensemble to tika yango ekola ensemble na suka nde na la moisson mondiale tokoya kopikola tozali na tango ya moisson mondiale bisaleli ya moko na moko si emonani mutu malamu to mabe boyebe na etamboli na ye boyebe na bisaleli na ye mosali na Nzambe ifo azala na amour azala na tempérance mosali na Nzambe ifo alinga ba misusu mosali na Nzambe ifo a aider batu a aider église azokamba na kokola asala mate ya ko compliquer bango te asala mate ya ka pona ko soutirer bango te asala ba message terroriste te ya ko bangisa bango mais asala ba message ya ko guider batu ko kota bango na lola be église bele otambo mona molimo ezate nzoto na nzoto place ono mona songi lokuta kindoki ezo régner place wana bien aimé Boko kozana bino bokoma déjà 2000 bokoma déjà 5000 eza malamu bo progresser bokomi 5000 bokomi 10000 mais ya malamu souci na nga nazotuna bino 10000 wana na 5000 bokende wapi parce que soki Yesu aye lelo 5000 wana 10000 wana boke kozika na moto na lifelo est-ce que bosangani po bokoma ba pire est-ce que bosangani po bokoma ba démoniaque est-ce que bosangani po bokende kozika na moto Nzambe bengi biso poto kota na lola Nzamba bengi biso te poto no suka na moto Nzamba bengi biso te poto suka na lifelo Nzamba bengi biso alongoli biso na mokili po amema biso na lola Nzamba bengi biso te poto tambola na ba avion
na ba jet privé, na ba hélicoptère, na ba voiture soki ndeni nzambe abengi biso po to sauver ba âme na ye, to sauver église na ye. Pasteur, mokambi l'église, diacre l'église, tala lolenge église ezokende. Est-ce que vous préparez bato po boke na lola, to boza na bino groupe moko ya muziki, bozo soutenir un aventurier. Soki boza groupe ya muziki, bozo soutenir un aventurier, boye bage bozika moto na ye. Mais soki bozali groupe ya bato o boza na souci ya ko impacter communauté na bino, ya ko impacter place bo ali po mema na lola, nzamba ko pambola bino. Et mateya oyo na ye osala ngo nzamba azotala nga po na lingi yo. Yo mtozo landanga, yo mtoza erreur, yo mtoza faux pasteur, yo mtoza faux apôtre, yo mtoza li faux évangéliste, yo mtoza li faux prophète, yo mtoza li faux docteur. Mateya o nzamba tchenga à cœur et touché yo po zonga, o tika buzoba, o yamba Yesu, o salela nzambe. Église ezali ya tata mwasi ya mutu te. Église ezali ya noko ya mutu te. Église ezali ya nzambe. Nakoli na Kinshasa, soda nyonso tu ya Kinshasa alingaka jamais ba funda ye na auditorat militaire. Mais ba soda baza bato liboso babeta bato fimbu bakanga bato bacha ba na boloko. Oyebi pona nini? Parce que soda yebi mibeko, ayebi soka tosi mibeko te lera okende na auditorat ba konyonga ye, ba kotie na boloko, akolia vungule. Ndenge moko na biso ba pasteur, biso nde sengeli to tosa mibeko, biso nde peni to tosa maloba, po maloba na nzambe eza na maboko na biso. Po biso nde toza na nzambe, po biso nde tozo tambola na nzambe. Mais comment se fait-il lelo, olobi oza ya nzambe, olobi oza mosali na nzambe, moto sakano mibeko te. Bien aimé, so eza na place o moto akosakana te eza l'église. Ngai jamais na kozwa Bible oyo, nabanda ko eskrokaka bato, nabanda ko buzwa basi ya bato, nabanda ko boma mabala bato, nabanda ko benga bato mbongo, nabanda ko panza to ko sangisa bas famille bato pona mema wana life. Kende ko tumbola nganga, yaka ko bata ma Yesu ko batela yo. Mais okende ko tumbola Satana ko tumbola nzambe te okima wapi. Yo lingo escroquer nzambe. Na yebe eza lolenge na bino boza bescro famille mubimba botama bescro. Ndeko no pa mobali az escroyer. Oya yo mwasi az escro. Yo moko pe aux escro. Mais yo escroquerie na yo ko pona osala ngo na lingomba na nzambe na groupe na yo ya batu bazo encourager na le mal. Bien aimé, bino nyonso to bozolanda basi lokola ba mama olangi, basi mibali lokola ba walesa, mibali nyonso tu o lokola ba walo, muchenga ba o ba osala ba ventire na kombo na Yesu. Batu lokola ba pain du soir, o bazo sala ba venture na kombo na Yesu. Bien aimé, bokozika na bango parce que batu wana ba boyi lola, balingi bo kufa na bango ensemble. En tout cas, ezalaki kolala kolamuka eza petite, ezalaki exhortation à l'élo sur ma faux prédicateur. Banane surtout à Paris, ba o bazana rendez-vous nanga, numéro nangai ya Paris, na ngoyo ezali 075 83 19 104. Bandeko oyo ya église Elisi Baba o babenga kinga bo benganga na numéro nanga, tokutana bino lobby samedi na Paris et aux amalamu na Palaiso. Donc lobby samedi na Rosela bino boya tokutana to solola to sambela to solola to sungana ekuzamala nzambe nanga leka na kopambola bino ba o nyoso to ana rendez-vous nanga bobenga nga déjà na numéro à Paris pe tokokutana na bino samedi ba msu tokutana na dimanche nzambe nanga abatela bino apôtre Lioko nzamba batelo kota en contact nanga parce que à partir de 17h na déjà na Paris nzamba batela. Merci. Nzambe batela kangai tongo nyonso isika nyonso soki yo bateli ngai te nakokwea na motambo na moto na kupe satana loboko na nzambe oyo ekomaka esika ya moto ekokomaka te wana yoko batelaka tete ayiwala ye bimisa ye esika azali nzambe batelaka ngai tango nyonso bisika nyonso ye
Nzambe batela mobembo ya Paris. Natambola nzambe na bangayo. Pedododo. Molimo na nzambe oyo. Hebatela mibembo nyonso na kosalaka. Wana ekomataka nga mpepo nzambe. Yo batela kokende pe bozongi nanga. Nzambe batelaka ngai. Na ba piège nyonso batandeli nga na nzela e. Ngai nako subumukaka te. Loboko na yo na bomoi nanga. Loboko na nzambe ebatela bokei na ngai ya Paris. Et zongisa ngai. Et surtout que le 29 nous sommes à Manchester. Le 30 nous sommes sur Paris. Donc nzambe batela mpepo na komata ngana za na mukumbite. Kokoma na nga ba séjour na ngai ezala bo na maboko nzambe. Nzambe akutsanga na ba oyo bazali pamboli pona nga. Bata songi songi. Bata misala mabe. Ba oba koya pona batantenga. Ba mona ngate na walumuka, na sulumuka, na swatele bango na banzela. Ba mona ngate na kombo na Yesu Christ. Amen. Kolala kola mukeza bitidite nzamba za malamu tumonani. Bye bye.